Mbote na bino nyonso bozali kolanda émission na bino ba réalité à Kinshasa na sur chaîne na bino oyo bolingaka mingi Canal Kin Télévision partout dans le monde bozolanda lelo toyambi moko ya bana mboka oyo mokili mobimba eyebelaka mingi vraiment na kati ya parti politique ya munene oyo bayebi yango MLC Mouvement de Libération du Congo oyo tokutana lelo ezali ndeko Eketebi oyo abengaka président Eketebi lelo tokobeta masolo mwa ebele ya mboka kotuna pe position na eza ndenge nini toyebi te azaka na MLC ou bien azaka na MLC lisusu te après wana toya kobeta baactualité oyo ezali koleka na mboka mbote ndeko Ekete mbote ndeko émission na biso barrière Kinshasa lelo tolukaki tomona yo malgré tout tozio à pied levé ozalaki na marche na quelques membres de la fondation na yo mais mingi tout na yo nanu boni santé boni pe santé à parti politique na MLC santé ezali malamu santé ya ngai moko ezali malamu sauf moi épidémie ya ba grippe yaki ebetaki pe biso nyonso sikoyo nzambe na ngolu na ye asali ke santé ekomi malamu na moment okutinga na uti kosala marche de santé na équipe oyo ya fraternité bandale. Donc association Moussou Abisso ezali na kati pe ya fondation Alexis Ketebi. Alors ndeko Alexis Ketebi merci mingi na yanu na yo na ndengo tukonstitue biso na ndenge bouti marche ya santé ya fondation na fraternité ya Bandalungwa. Alors mais baza ko mituna mingi ndeko Ketebi na MLC c'est comme si position za soutenir bazomo na oli soutenir ezali ni. Merci ndeko na moni motuna wana ekosenga moko mususu soki ozwi penza ndingisa c'est-à-dire que na hiérarchie ya yokuna ya CCTV poto sala ya Canal Kin Télévision poto sala émission mobimba si point wana mais oyo koko yeba ça fait déjà au moins une année et demie que naza sous membre ya MLCT nazonga na Lamuka boyebi pe Lamuka ezalaki en partie Lamuka en gros ezalaki la plateforme Lamuka ezali plateforme c'est vrai nazali na kati ya plateforme Lamuka mais tozo gérer structure moko ezali wana ya rassemblement fayoliste qui est membre ya Lamuka alors nazali na kati penza ya plateforme Lamuka donc oyebi Lamuka esalemi pe na lingomba monene obenga MLC bazali partie prenante na kati ya bato ba créer Lamuka bazali donc ngai na keipe mabete po na tikalika na sikoyo MLC salaka yango pe na tikali wana na Lamuka donc pour le moment tozo sa la mboka souci na biso ezali Congo souci na biso ezali te ba individu souci na biso ezali Congo soki bongi na ngai na yo toko se retrouver toko tuna te toko se retrouver pour lelo yo ata batongi hôpital moko malamu awa biso tout obelaka tokota na hôpital wana moi frère malamu toko se soigner c'est ça eloko biso toko luka na Congo yango wana batongi banzela batongi ba ekola malamu toko tangisa bana na ekola malamu na frère malamu misala ekomi ebele ezali création ya richesse pour bana biso so basisi misala ba okota wana lobi bakozwa relève ngai tata so na komi paka na nzete bana wana bakozwa relève wana assurance ezali ya continuité assurance ezali ya relève ezali je crois que mboka etambolaka ndengo wana mais mboka etambolaka te kaka tozotalela moto moko toni te moto azali moto azali nzambe te moto azali nzambe te alors na kati ya lingomba wana toye kosala pe participation na biso bebo bele ndenge sika pe tosalaki participation na biso polobi tokoka kotonga mboka zeko eza na cadre ya malamu te ben namonaki pe na likambo wana tuni c'est comme ça que na yebisi oke ezosengela émission mobimba po bandeko mosusu bayebisa ngai mosusu akomela nga lobi na nga te ah mais Ketebi yoza traite nga na traite nani traite nde na kena union sacrée soki naza traite nde nakolanda mbongo na union sacrée po bato baobenga onde bombo secret président Jean-Pierre Bemba zakuna sege yepe traite non président non tolobi makambo ya président Jean-Pierre parce que il pas ça union sacrée non président Jean-Pierre azali leader azana vision na ye et rassemble et rencontrer aujourd'hui à sentiment il y a komi kotisa esika wana c'est normal lui en tant que leader akoko sala yango
ezali desiderata ezali soit na eza conviction na ye mais ngai en tant que membre ngai aza nde nsima balide naza nsima ya lide ngai na otala vision na ngai ezali Congo namoni apport comme tel te ya esika wana union sacrée mpo lelo nakɔta kuna namoni yango te ngai mpo na ngai nakɔta te. Merci président Eketebi to meka otsana no entre parenthèses wana yo moko lobi mukolo ezali susu to robenga yo pour la deuxième fois pour toujours émission mbato meka robeta moi lisolo na mingi de Eketebi to beta moi actualité oyo so le kamikolo la mboka tout ce que mon chef de l'état dernièrement bete discours na ye na pays du peuple tout ce que mon le suspect lobby asala ki voyage na ye akendaki na village natal na ye amoni bandeko na ye ndenge bazosouffrir kuna par rapport au discours na ye nyonso to abeti tant que citoyen congolais ezolobela wana badiscours nyonso ya président abeti so tosali synthèse nango mokonzi ya mboka abeti synthèse nango eza mingi omona na kati wana eza bapromesse jusque là eza irréalisé so na bandi kotanga moko tokosisa journal oyo te lelo ce sont des promesses. Président promet biso ya makasi alobi je ferai de Congo l'Allemagne d'Afrique. Yo kangote. Je ferai du Congo l'Allemagne d'Afrique. Na ebité to banda isikani to suka isikani. Biso to rekizaka planning FCC salara projet associé FCC. Ce n'est même pas un projet. FCC a le 5 chantiers. Santé justice, santé ni un projet doit être mis en détail. Potoye baka projet à la spécifier na temps au comprendre pe ba fond et ko uta wapi tout un projet étude mobimbe ça le maka pour un projet tant on lobi na biso projet justice qu'est-ce que tu attends par la justice oko banda wapi po suka wapi justice il faut la institution il y a démocratie ou ils ont accompagné institution président de la République ezali pouvoir mobimba na kati ya mboka lelo justice yango FCC botikel biso justice wapi. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui, la même chose. L'État a changé, tout le monde a changé le magistrat, il y a course. Oui, a changé le magistrat, autonomie à justice c'est comme telle les alités. Tout le monde a discours à chef de l'État, il se plaint que justice est ça moussa malamouté. Mais justice n'est pas autonome. Lorsque vous êtes en train de nommer institution nyonso, talaba institution tozanango, les alliés président de la République, les alliés Parlement, vous allez Sénat, vous allez na Parlement. Bato nyonso bato bakota wana bazalaka élu, n'est-ce pas? Na suffrage universel direct. Ba sénateur bazali na suffrage indirect. Zali planning c'est salima. Mais le magistrat dans un état démocratique. Ba magistrat, il faut corporation ba magistrat et comme en élection même na second degré na niveau à magistrature pour et non makaba au magistrat et non makaba décider ya niveau à magistrature pour tout le monde on peut comme institution avec une sorte d'autonomie. Sur le Congo ezalité lorsque ba la répartition mon coquet ba au magistrat bazali nommé 3 bazo uta président de la République 3 na cour et tribunaux 3 ba uta ceux qui constituent 9 ya cour constitutionnelle. Mais ceux qui sont nommés par la main d'une personne, ils sont redevables à cette personne. Quelque part, avant de prendre une décision contre moi, au fond de réfléchir. Mais ceux qui vous allez élire, dans une organisation qui est élire un suffrage direct ou indirect. Vous avez un moteur à pognoter, au moins un battu belé, n'est-ce pas? Vous allez là, en partie mboka. Donc, quelque part, de part, origine, il y a cours de tribunaux nabiso leloyo, je dis qu'il n'y a pas la démocratie. Parce que tous ces hommes-là, les hauts magistrats, ils sont nommés par des personnes. Le président intervient, il y a le parlement intervient et tout, mais Sénat intervient. Donc, quelque part, moi je me dis les magistrats sont liés, ils sont redevables à des hommes qui l'ont nommé. Alors, pour nous, jusqu'à présent, par rapport à la proposition chef de l'État, aux hommes qui sont nuls. Bon, en fait, chef de l'État, mais ça dit qu'on ne sent rien. Les effets vraiment probants
que la population peut ressentir aujourd'hui. Il y a moins sorte, il y a décollage à Congo, il n'y en a pas. Ndekonanga, si on dit aujourd'hui que nous allons construire les routes, il doit y avoir un projet pour dire que voilà, quelles sont les routes d'importance capitale. Émission à Lingala. La route d'importance capitale, les anitolobines nationales numéro 1. Pour Amata des Aliwana, et Zoyana Babiloko, tout le bon sa route, tout bon ici. Mais il est là. Tout ça, à l'époque, on n'est pas tikaka belge, n'est pas tikaka. On bout à bon sima moke, et baby. Kabila ya salimo bisasa, et baby. Les autres zandengwa. Tala pont, avant quoi t'as matadi, pont on est zaranini. Pont ya pozo. Pozo. Les loyo, pozo na moi tourner na moi pour kota. C'est une tournée à haut risque. Les loyo, après combien de temps, tu as indépendance, 60 îles, les loyo, car Ndenge Belge a créé Kanzela, nous l'avons laissé de la même manière. Pourquoi ne pas aujourd'hui sécuriser les gens qui descendent dans Ninawana? Passage à bateau, ezalaka, yomoroso komi na bis, tozana nini na train, le bois kouana nengo zomona, c'est plus dangereux. C'est même pas sécurisé. Ils allaient plus dangereux. Chauffeur à l'iboma à boire à bino à l'bois. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Garde-fou à Mickey. Bah garde-fou, ils allaient presque pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi ne pas aujourd'hui, ce qui l'État au Samoussa n'a eu malamu? Par échange à État à État. Beaucoup de Japonais disent, les Japonais, ils ont beaucoup créé les choses là. Bah quand on dit ça, les boulots à l'bois. Basali remblayage ceux qui n'ont pas besoin mabele ceux qui n'ont pas maï babois qui tondi sesikana et comme ils pensent là. Est-ce qu'il faut tous dire là baya baya? Mbongo à l'État ça fait quoi? Aujourd'hui, c'est ce que je me dis, nous n'avons pas de dirigeants managers. Nous devons avoir des dirigeants managers au bazo ya pour la innovation. Sur l'innovation les alités ndegonanga c'est zéro. Au moment un ministre aïe akuti mo ndako moke oyo akutaki prédécesseur na bandai ko sala soki ndako yango ya location ti akobima ata mo frère azozwa mo mbongo okuta te ke tala ministère songolo asombaki ndako atongi na pesaka mo longonya mingi mais ay bato kaka mosala ya bato ya deuxième république tala bureau ya DZI awa na nini na non na nini na awa na Gombe. Na Gombe, bureau ya je crois DGI. Oui, direction générale ya nini. Oyo na Royal, na Katiwana. Papa yo Alexis Tambo Mwamba. Azalaki pe ministre ya deuxième république. Papa Tambo Mwamba pona ngana ko pese mo longonya. Aye akutaki société wana bazaka na direction générale à Malungate. Bazaka na direction générale on a boulevard ya Mokebo. Aye asombi ndako. C'est vrai qu'à sombandako ya kala mindele akamati abongisa ngundi akwa koma la direction générale. Bato ya nini société nini yo. Faut ça DZI. Non, DZI. Faut ça DZI je crois. Papa Tambo Mwamba zalaka kala contribution. Lele komani DZI. DZI. Ko natango kala ya contribution somba immeuble na Royal. Atonga yango abongisa lelo bakoma na direction générale. Voilà sorte ya ba ministre manager. Koya ko évoluer na oyo kutaki oluko bakisa de surplus pour que na fait entraînement, au créer moins emploi. Bana Congo bazwa musala na département ba pesi yo. Pour secteur ozanango, okoyi ko créer plus. Pour nini bana Congo ba ko kota bazwa musala. Ba pesi au ministère il y a infrastructure à se poser. Ndeko nanga, yo banzela be yo kuti, atako bamba yango lokote. Mais créer les autres nzela. Créer banzela mosusu lobite, le kwanga na infrastructure, il faut na raccourcir. Pour ya kokenda aéroport, to zakabe na nzela moko mondela tikela biso. Qu'est-ce qu'il faut faire? Na nzela à côté balé, na ko créer nzela. N'est-ce pas? Je mets les fonds, je crée pour moto akoka ko rater vol na yete. Parce qu'il y a un embouteillage, ce que zali dans la direction normale au Kendeke Kaka. Au cas où un peu vol, ou raté vol. Pourquoi ne pas desservir au assainir, route au créer mon sous? C'est ça un peu Tozolo Baké.
tozali na besoin ya bakonzi bazali ba manager qui savent voir loin pour le Congo ezwa moins essor, ezwa moins décollage. Tant bazoya ko créer dans chaque département d'emploi supplémentaire et qu'on peut réduire le chômage, to créer richesse dans les chefs de Congolais. Ce que zo sale mabongo te yo ye bendengo kutaki tango bimi otiki bebongo. Mais mbongo yo zui à l'état. Ba fonctionnement, ba nini tout et tout. O est généré na biloko ezanango. Pourquoi tu peux pas en créer autre? Merci pour Zeke Tebi, Bazolanda na Batebele. Merci à Maman Fatou, la Queen Mada depuis Paris. Merci na boucle d'or. Boucle d'or, Talara Rayo. Tout le monde le pour Zeke Tebi, ba question nyonso, boyo rappel biyano lango. Sika mingi tolo baloba pina côté on a posé que Tebi côté total une c'est l'année tia matadi on a rosa na raison parce que na mingi toujours so na yo boye lelo toza Noël mais bande comme ça faire desi bazole là parce que nzela loko la eza na délabrement impossible mutuka ba mbisi o ile ba soda et quoi pe ba piller ngo nyonso na 30 minutes à pamba conteneur et sili nyonso tout ba piller mais na sepeli makasi ndengo 8 ans na révélation nous le bel mabotali nzela ya bakongo tout me robeta masolo ya Italie état de siège oh lelo ndeko fayu lo mo bengango état de piège état de siège lelo balbaki to mona susu guerre kozalate désordre kozalate nini teme lelo to moni bandeko na biso basoda Uganda bakoti to moni côté ya bandeko susu ya Rwanda kuna baye awa bazu ba génie militaire ya Rwanda batongela biso village moderne na RDCP to moni na ba policier rwandais o bakomi ko maltraiter voire même bandeko biso ba congolais pona yo ori kolubani ndeko na ngai na motuna na otuna ngai sur sécurité ya mboka na biso Congo yo sur intégrité territoriale. Moi je pleure Mobutu ndenge nazali awa je pleure tout le jour le maréchal Mobutu. Du temps de maréchal Mobutu jamais au commandant une police étrangère ailleurs pour assurer sécurité de biens de personnes. C'est comme si nous n'avons pas des hommes au Congo. Impossible. Vous avez fait la guerre et le combat ultime face à Mobutu. Nyonso maréchal Mobutu asara ezaka mabe pona bino. Lelo par l'ironie de l'histoire, vous êtes là au pouvoir. Démontrez-nous le contraire, bandeko. Bosala le contraire. Mabe nyonso borikizaki Mobutu bino bo sauver yango. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre pays, c'est dangereux, catastrophique. Armée lokola Uganda. Et yé, pour la biso kimia na l'est. Ndeko na ngai, tout na histoire bakoye bisayo. 64 todaki na même politique yo. Mobulu ezalaki ndengo wana. Maréchal Mobutu, chef d'état-major a commis en unité 62 63 a commis non chef de l'état, chef d'état-major ba ko chai chef d'état-major a bundi etumba pour pacifier sika wana. Peto abundi na ba congolais. Abundi na ba congolais pe armée ezalaki penza trop structuré te, armée ezalaki penza na bibundele makasi te mo ndambo ba bezo ya tika biso abundi. Ba premier parachutiste ba yaki wana congolais aza makasi ndeko nanga na kosa te congolais aza makasi ba bunda 64 tiko pacifier mboka telemi. Raison pour laquelle moni maréchal Mobutu o etali kimia asakana ki nango te. 32 ans nous sommes restés invitation te. Ce qui le coûtait à bateau afdel te bayaka bakosi congolais. To bengana tatoyo dictature eleki mais dictature yango ezaki mo malamu to baneko lia to baneko mela. Mais si quoi dictature à lelo il y a un ventre. Hein? Est-ce que partout dans le monde existe un policier étranger à sécuriser mboka la vie? Policier étranger. Les colos même il y a des policiers à Bilomora. Policier étranger à Koikoya. Mais il importe que chef de l'État Asala Ninitu a Sengi a sali Parlement. Parlement c'est quoi? C'est le peuple représenté. Biso peuple toko loba biso tout est ko sa makelele makasi et ko sa mobulu. Peuple to pesi pouvoir na biso na pas parlementaire. Yo koya chef de l'État lobi voilà. Ngana déposer loko po na ngina sala état na sala bo état de siège na ngai. Na kwa na ngina sala ngona ngina senga seku na bato mboka tel. Bako discuter yango wana. Ba parlementaire bako zonga pa ba base na bango pa ko tuna peuple. C'est le base qui constitue le peuple.
batuni balobi tala proposition moko toza ngo ya mokonzi mboka ezali ya bout bino mo ndenge nini te toboyi bapaya bakotela biso ba dirige mboka bango bakomema ngo kuna babi te na débat na bango balobi te en tout cas loko président senge biso to sepeli nango te président tike loko wana pe président koyoka parlement akotika ngo ako renforcer soit armée soki bango bandimi babi te oui akota wana ce sont les représentants qui ont accepté. C'est comme le peuple a accepté à travers les représentants. Mais sur ça, les mabongote, ce n'est pas la démocratie. Tomoni bandeko wana Uganda bakoti na makolo papa mais quelle démocratie, quel modèle de démocratie vous nous apprenez? Bandeko na biso IDPS, vous êtes au pouvoir. Bo changer o nyoso mabe bo monake pa ya Maréchal Mobutu. O nyoso bo monake pa ya Kabila. Bo changer yango, bo tshela biso un état propre. Excusez-moi, est-ce que vraiment Mboka Mounene le roi RDC pour nous autant sous moi contrairement moi contrat d'accord moi na bande konabiso ya armée libanda il faut passer l'assemblée ou bien ils ont simple individu président de la République yemoko fo azo ba corps wana ba. Non mais il y a des articles à constitution zoloba. Président il faut y a nango l'assemblée. Même Sénat réuni pour yebisa bango pe ko senga banini ba ko wana tango état de siège ba senga je crois que président le kaki na parlement mais oui mais pourquoi le contraire ceux qui était mo comme monsieur ngoya nazongi sio na sima ndeko na biso caméra azalaka président assemblée est-ce que yebi pona nini alongwa na FCC nazo rappeler les msuba téléspectateur ba yoka biso te parce que caméra a dénoncé qui armée rwandaise linga ko tapé awa na période ya Kabila. Comment voulez-vous? Tant que Caméra est présent à l'Assemblée nationale. Tant que Caméra est présent à l'Assemblée. Tant que Caméra a dénoncé publiquement, Bandeko ya FCC balingite basali Caméra la guerre. C'est après ça que Caméra a démissionné, c'est comme ça qu'il a quitté le FCC. Ce qui tembe tinga tembe na likambo zonga kende retourne à Caméra bimi kende retourne c'est ça l'objet ou le but oya kitaki FCC yango wana à cause des problèmes wana. Lui au moins, il a eu le temps de dénoncer. Il y a un bimi. Mais bande ko na biso ba osala. Président assemblée, moto ya kala. Ba pratique mwana, bazo dénoncer te. Mais lelo yo. Bande ko baye, pour ko secourir biso. Il faut ba clause à contrat ezala. Pourquoi to koloba? Boye pour combien de temps? Pour combien de mois? Et musala wana bozo kana osala ngo pour combien de temps? De connivence avec armée na biso. Boko si sa musala wana quand? P. Ce qui te sali sécurité. Qu'est-ce qu'on prévoit après cela? Ce qui va def na nous banin tu baloki qui me côté. Qu'est-ce que nous pouvons faire de nos frontières? Est-ce que tu clôturer ango? Est-ce que tu salani ni pour que makamone ça te? Parce que tout le monde peut na afdel ba ya ba kota ba rwandais mais ko bimé comment il y a problème? Yango to ça yango ti lelo. Yango wana eloko wana to ke ba mingi yango wana. Afdel ayana lokutani wana ke yakoya. Asunga. Soi-disant armée congolaise ba se rebelaki baya ba bengana Mobutu akota ti lelo abimate lelo na kati armée na biso bazali et de deux mutuna musuki capitale Afdel banda kota na ba soda baya na bango ba pesa bango grade mais lelo batikala kana ba secteur wana tozo lelao ADF bakoti M23 ou Nintoa mais ce sont les militaires qui sont venus avec l'Afdel. Le loba tikalaka na secteur wana. Comment voulez-vous na époque à Maréchal Mobutu, il y avait de permutations à basoda. Général oyo mbula boni asaliao. Ba longolé ba tinda boy. Il faut tambola aza général et armée congolaise. Il faut tambola na kati ya Congo mobimi. Kende Équateur. Kende Bandundu. Kende boy. Mais ba wana ba déplacer te. Ba général o ba yana ba colonel o ba mantisa ya Afdel. Banda ba fanda na secteur wana est. Baboujarate. Nous avons fait des enquêtes sur ça. Permutation à Bango Sali Maratin. Bon, quelque part, tout ça au Mituna. C'est l'État, c'est le propriétaire qui est responsable de ça. Ou bien l'État a une connivence na batouana. Tu veux barater. Alors, biso peuple, tout ça qu'on est là. Mais quelque part, bakambina biso, bango mo faut battre la paix. Pour te clôturer na sujet intérêt ya peuple congolais na kati ya kuya bande comme ça ba Uganda na ba Rwanda na kati ya RDC intérêt na ngozani ube bénéfice ba congolais na kati ezani.
souci na biso ezali souci ya sécuriser mboka, ko pacifier, ko tia penza kimia, ko recouvrer intégrité territoriale na biso nyonso. Biteni na biso to ya mboka ezali sous occupation to récupérer yango. Pe to bimisa bapaya, to sala une armée forte oyo akosimba paix ya mboka. Balate balobi si wispa kem parabellum. Qui veut la paix se prépare à la guerre. Il faut une armée forte pour ko sunga ko batela bana mboka na biloko na bango. Mais une armée oyo a composé na ba congolais d'abord. Nandako na yo ndeko na ngai yo moto tuna mituna nandako na o sécurité andako na o kimi andako na moto acha ngoli bosoni bino babotiti bino baboti. Alors moboti na biso c'est l'état congolais. Ceux qui l'état congolais sont incapables. C'est comme c'est une famille où les parents ont abandonné leurs responsabilités. Ils ont ça la tête. Le Congo, baimbo kabaza au monde en bango moko. Tozali na difficulté sociale, difficulté environnementale, difficulté surtout. Tous les secteurs sont au rouge. Pas un semblant de décollage. Tout se voyait la phase teinte. Merci président, merci Nabinotu Bozola Nabiso, merci na maître Panchito depuis Paris, merci na maman Lia, maman Boboto, maman Abane Bele, merci na les King Ginjoli, tout de chapeau na yo, merci na maman Espérance Njoli Louvoiso. Tout continue ma son Nabiso, président Ketebi, Lelo yo, tout le monde na Congo, tous les Congolais, même petit peuple, bakumo loba, na Congo yiba na yo, so yibiata 5 millions de dollars, mais c'est quand même 500 000, c'est comme conscient, vous savez, moi, prison, mouké, bâti au Liban. Tout le monde est de Kouli Bakonga, vous avez un ministre à FSP, tout le monde est sous le Vital Kamé, et tout, Bakanga Maki, Botali, Misolo Yamboka, Oyo ba détourné, Oyo ba lei, Oyo ba bungisi, Misolo Yamboka, mais tout le monde Wili Bakonga Bakanga qui est moi ministre Moukiao Ababimisi to yikuna ministre de la justice aleli na simabo zongi seba lukaya Wili Bakonga tout la musi ya zaza porté disparu nzelaza et banité to moni sous ndeko kamera yeyo awa libanda bimina ye azongi na ndaku selon ba congolais to mona ba réseaux sociaux na ba Facebook ba TikTok ba bi il paraît mutabane ko bela za na prison mais à liberté provisoire yo na ndako kuna dans ses héritiers to éviter si c'est vrai zara ba rumeur. À part Ouana Soussou, tout à l'heure, on a dit OVD, pour la bambongo tellement wanzela. Liana bango, qui est prison, traîner à moi mouké, missi bango, bango tout, une mesure de grâce, liberté provisoire, moi, pesi bango, moutuna makolo, ezo e banate. Tant que yo moko molobeli, ya peuple, ko kolobani. Les ali biloko ezo salema à dessin. Ça veut dire que le Congo est comme le local à un bien 100 mètres. Oui, au Tokina, au Salitu et tout. Impunité comme un mode de gestion. Ce n'est pas normal, ça ne peut pas se faire. Même à l'époque où il y a marché Mobutu, même à l'époque où il y a eu Leka, je crois que Barekiza qui va diriger, on a que impunité peut pas collaborateur na batu na bango, mais il y a l'autre monde qui. Lorsque des gens sont condamnés à premier degré, vous êtes condamné à deuxième degré. Tout ça, c'est le degré à Souka. Appel à Souka et Salema. Mais appel à Souka qui résume Salamité, tout le monde libération par mesure de grâce. Mesure de grâce n'a qu'à détournement de deniers publics. Mais il faut pas arriver qu'au démonter le peuple congolais par la justice, que oui, mais tu as raison, à Ibakité ou Basalaki Boui. La justice a comme en Souka. Mais grâce présidentielle vient intervenir, pourquoi? L'état des droits. Non, ça ce n'est pas l'état des droits. L'état des droits demande à ce que Motonioso a répondre devant la justice pour le fait qu'ils sont reprochés. Mais justice est comme une soukate, mesure de grâce est comme. C'est comme si mesure de grâce est pour sauver Moto. Alors on est allé démocratie, on a état de droit, on est allé tailler en mesure. T'es limité. Ceux qui ont yébani, n'a pas dirigeant en Mboka, on a protégé.
Ce que vous vous allez vouer à ton propre sort. Ça, ce n'est pas la gestion bien mboka. Hein? C'est comme dans la jungle, où nous vivons la loi du plus fort. Ezali malamota mukete. Moto, ba épuiser ni la justice, mesure de grâce et quoi. Pour y détournement de deniers publics. Ndeko wili bakonga, bakangie place flagrance. De kunati ba yena, o ba zuye na mbongo ebele. Toyoka te mbongo wana zongi na kesa l'État. Kaka histoire ti moi prison moke abimi. Confusion encore na bakambi. Ministre de la Justice alobi, c'est par erreur. Ndeko nangai. Ndeko nanga c'est grave. Ndeko nanga c'est grave. Ezo présager ma be moko boy. C'est comme si ma kambango ezo sale ma dessin, il y a des arrangements qui se font au-dessous pour sortir à Batouana, peuple congolais a un questionnement. Et ça, les mamala mouté. Alors, Mboka se retrouve aujourd'hui comme un bien 100 mètres. 100 mètres. Yango, les Congolais se disent aujourd'hui, mais bien à l'État, à venir à l'État, toujours kende wapi. On a déjà bataillé, déjà depuis Kalabandol, surtout le bâté, mais tous en anyama aussi to lié que mose comme pour la karaté to sanza yango ba weli simbango ya kobimisa ete po no kita aroya ko sanza que ça singama tembe ndeko nanga les mêmes causes produisent les mêmes effets bandeko ya liboso mbongo ezongi na l'état te bakangi bango te bongo bazolo ba FCC oh enquête internationale et sali oh le président sortant détournement ya autant est-ce que vous croyez que va aboutir lelo j'ai des doutes ko baka liboso tala ndenge to kenango. Bon, quoi aboutir? Ça ne va pas aboutir. C'est comme ça que moi, je réquise. Bande Konabiso au pouvoir. L'IDPS au pouvoir. L'IDPS a fait une lutte pour instaurer la démocratie dans ce pays. Mais on ne sent pas la démocratie. On ne voit pas la justice. On ne voit pas l'état des droits tant réclamé. Bobundisi Mobutu. Bobundisi Kabila. Les lois, vous êtes là par l'ironie de l'histoire. Nzamba lobi, ok. Bino, hein, makambo nyonso bino bobande ko senga, tokotia bino na bokonzi. Omoni confusion nzamba. Bozali wana siko, bosala nyonso siko peuple, amona malamu na o nyonso bino bande ko senga. Mais on ne voit pas. Biloko nyonso za mabe. Élection to bande ko IDPS abundawa, bato bakufi. Pour que senga élection malam. Mobutu dictateur à ça ka élection te jamais l'IDPS a réclamé les élections n'importe comme Mobutu. Kabila ye élection mabé Kabila tissé boy. Mais vous êtes là au pouvoir maintenant. Démontrez-nous que vous savez faire plus que ma prédécesseur. Bon l'accès démocratie à malam. Vous imposez tous dans l'irrégularité. Quand demandez quoi dans l'irrégularité. Processus va mener, va retrouver que non que c'est un membre de l'IDPS. Moto il faut longwa parce que tout le bagage a une couleur politique mais va trouver une couleur politique. À longwa non. Rosa Malonda va voter ndeko kadima. Ndeko nanga Rosa Malonda va voter ka payer Rosa Malonda. Va voter Rosa Malonda na course confession religieuse. Même cause produisent les mêmes effets. Il a fallu que ndeko kadima paye à longwa. Président Azong Sango pas long la kadima. Poto luka banina bien. Élection le loyo. Quelle confiance a-t-on donné à ce peuple? Est-ce que vraiment l'élection il y a 2023? Le peuple a une confiance non? Ça plane déjà dans l'esprit de tout Congolais. Doute. Il y a élection. Doute. Mais les champions bien basagi message moko à l'obéi qui est non à saigner plein mboka bloc patriotique bozana kimia. Bomeka kovanda bosola entre binone bosangana ki mo ebele wana LCD nouvel élan nini FCC moi parti politique ebele opposition bosangana ki wana ndeko Jean Pierre Bemba saki lettre mo boye pona paix ki bomeka kitsa motema ezate ndeko kadi mande mta osala ki pour ma député ou ma président non mais bino moko bo créer ba stratégie dans ma parti politique de bino pona
bobimisa ba député na bino belé national belé ba provinciaux belé mais pourquoi bino se boti kamara ndeko kadi ndeko Jean-Pierre Bemba que leader aya na ba proposition concrète biloko wana ezali presque ça dit que ba superflu abesi batie déjà botika avant na yes ko beaucoup créer rigueur na lobby ndeko Jean-Pierre Bemba mo kamizong sa makanisi na sina na 2006 Ngoy Mulunda akotaki na modèle wana basango ba proposer était akoti na bulu yeketi ote représentateur basango et puis a passé mais ndeko Jean-Pierre Bemba yé moko ba yibaki élection en 2006 kondima wana kaka bo tondima kaka lokwa sa koti wana sala tokende kiti comment na suka mais tout a commencé par là na 2006 on a triché les élections nani azui totika moto aleki na tricherie abandi ko sala ti est-ce que mboke décola Kabila laissé le pays tel qu'il est tel qu'il a retrouvé au contraire to sombre le sous mankasi hein ye akuti mo ndambo ya kutaki na ba FDL ba bebisaki akamati mboka après Laurent Désiré Kabila bazumboka to ça asali moi semblant nini tu après ça to sombre na mboka makasi to kiti même en deçà ya Mobutu tikaki à cause de quoi acceptons l'inacceptable to ndimi kaka to kende ndengo to ndima to kende ndengo na bolobi na ngweza nini on laisse tout un peuple dans un superflu mboka toko gérer ngo bongo te na ba tâtonnement te to loba di concret que moto yo akoti na ba procédure te parce que notre pays le plus grand problème c'est le non respect à texte moto so akoti alingo sala texte il pas modifier a modifier na ndengene et sala et protéger ndeye hein lelo yo soki mokonza mboka c'est vraiment un démocrate Mobutu qu'on réquisait de nos démocrates n'est-ce pas asangisa banani ti IDPS so ba kolobanini Mobutu abenga malgré tout ça les injures le tout abenga bato IDPS abenga ba papa Etienne ba papa Liaou banini bazalaki à l'époque boya to kutana to solola makamamboka combien de fois Mobutu a sala yang mais aujourd'hui le chef d'état qui sort aujourd'hui là-bas les gouvernants aujourd'hui bazala pena komi kiti ça parce que mboka za biso nyonso bomi kiti ça est-ce que affronter bandeko alamuka affronter bandeko ba kalsese ndeko nanga bolingi pena nini po ya mboka pour mettre la kami po to kende liboso soki olingo sala ngo par deux filles o sala ngo yo moko ekotambola kate ndeko nanga tomoni gestion ya mboka par défi ça a mené le pays dans le chaos. Maréchal Mobutu à l'époque il a pris le pouvoir. La dictature, c'était une nécessité parce qu'il fallait tirer Kimia. Il y a référence à Maréchal Mobutu. Oui. Référence à Maréchal Mobutu parce que Nathalie, le successeur de Maréchal Mobutu. Mon quoi commis atana makolo, atana mon sapé Maréchal Mobutu azate. Moi je demande toujours un débat contradictoire. Bandeko ba ya, bala kisangai. Oyo ba successeur nyonso après Mobutu, ba sali ko leka Mobutu azate. Donc, quelque part, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nyonso to rekizaki na Mobutu, tozo mona ngote. Tous ceux qui sont venus, ils ont copié Mobutu, mais dans le mal. Nako yebso point par point, et leur on va copier, puis ça le matin. Mobutu connaissait le Congo. Mobutu a sillonné le Congo de fond à comble, coin à coin. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on dit Mobutu, pour la sécurité à Congo, Azaki a renseignement à minute, à chaque minute. C'est comme ça qu'il a régné pendant 32 ans, sans Mobutu, sans difficulté. Mais pour l'andate, exemple à Malamu, pour sécuriser les fils qui sont ce que ce monde a bandé qu'on a besoin à Est, moke bakoti zamba, ba okata motoloko la taba. Est-ce que ça nous rassure? Et tout ça, ça vient de quoi? La cause principale, c'est la mauvaise organisation des élections. La tricherie électorale. Et banda, dans le colon, la présidence Ti Nassé. Qu'est-ce que nous avons fait? À l'époque, il y a président Kabila. Nous avons triché sur le député. Nous avons triché à la présidence. Ça nous a mené où?
Président Toso la Souma Mouké, vie actuelle Yambo Kanabiso, social, pour Nayo, social, nini, bandeko bazo souffrir, bazo lela. Noël Boutebe, Kalomona, Ozole Kabo et moi, milling à chaque parcelle, mais c'est comme si journée, journée, on a habité. Ndeko nanga social, social et bandaka, balate balobi, primo manduka, secondo philosophie, tercio ludendi. Ça veut dire quoi? Il y a liboso kolia. Ata tolobi social et toko lobango ndenge tout olingi. Social et bandaka na kolia. Otali kolia soins de santé. Nde social. Soki lelo biloko kolia ezali lelo une paire de manches difficile pour ya peuple congolais. Congolais ko banana ko defa lipa. Alors, vous allez me dire qu'il y a un changement. Où est le changement? Ndeko nanga kolia kutu amélioration eza même pas na niveau ya kolia ya congolais. On nous promet encore les histoires qui doivent venir de Namibie. Ndeko nanga yozo mona que nous avançons. Est-ce que vous appelez la ministre des Affaires sociales na mboko pour tout le monde ça tu sois ça vraiment. Kasi yango to lobi ndeko nanga yi. Toza na posa ba ministre manager, ministre Affaires sociales. Est-ce qu'il a vraiment un plan? Il y a qu'on relever social à congolais. Il y a un projet. Je crois que Batomaye Bazakuna a mingi ce qu'ils ont utilisé. Quel est aujourd'hui le projet social? Na social, hein? Pourquoi le balélon a un projet par exemple, nini ya santé, mutuelle ya santé. J'introduis ça. Et ben dans l'entreprise, tu es comme na société libanda. Moto okende, asadere na mutuelle wana. Boye na projet moko bosali ya malamu. Moto ake azuba soin sans rien payer. Mais quelque part, il n'a pas senti ça directement, mais na kati a fait un salaire à sentir. Est-ce que le projet modèle ou est moi, quelques projets, mais il y a des projets qu'il faut réfléchir. Projet SBL, pour que chaque secteur, chaque département ministériel, la générateur, il y a recette. Pour booster en fait, dans le niveau budget, il y a l'État congolais. Mais ce que le ministre, quand il vient, il se contacte des frais de fonctionnement, il se contacte de paix de biens, paix de... moi, le service d'ambo générateur, c'est tout. Il est temps à créer combien? À créer combien pour la société? À créer combien pour l'État congolais? Mboka Soni, Bibi na boulevard, avec Koka na Katikati boulevard, vraiment. Mboka Soni, même dans les gens a toujours une référence à Maréchal Mobutu. Même à l'époque à Mobutu, taxi, na kati ya capital monnaie le Congo taxi comment na moto? Ata Mobutu to fingaga, ata moto et ça taxi. Moto azo mema, aza mo keboy. Amemi mama moko tala monene. Bakomi na mai po mai pe awa so mbule beti partout bi chaku. Kini bopeto. Bopeto ngo kuta poto na mai. Mais na vivre scène, so inazali na image nde na filmer yango. Mama wana fa ina sima aleki po ya chauffeur à moto, conducteur à moto. Bakoma ka na mai ale. Moto alembi, moto etengami bo po peleki makasi ale, moto a lâché moto. Na yena mama na moto na kata mai. Maman ya bato alati, ok musala. Est-ce que vraiment ça respect à maman zaïroise, maman congolaise ezali? Moto comment ça a taxi? Nyonso tu wana pona nini? Banzele za malamu te, ba route na biso ya bakatikati za malamu te. Jamais entretien sali marasio banzela. OVD. Tu baka à l'époque nini tu ba pesa ba ngata ndambo ba goudon, ndambo moyen, ba bon ça ne fait que banzela kati. C'est comme ça que moto est comme important aujourd'hui parce que il faut desservir banzela. Mais à comme il se outrepasser, moto ko longola yo masina ti centre ville. Ndeko nanga quel risque? Quel risque? Oyoki lisolo te mikolo. Moto kama monene ekumbi na nzela nini oyo elekaki na réseaux sociaux. Akumbi 2 motos avec 4 personnes. Moi na bato moi si afandi maman moto kana te me likolo zo mona moto te koti si bango na se bandi ko benda bango. E bendi bango ti mwana bato akatani chauffeur à moto mitraille abimi ata eloko te. C'est-à-dire na famille na ba kozwa moya rolele te. Et repasser moto pasuki et sali canon. Na kati ya capitale Congo.
Et vous me parlez de Kini Bopeto. Bopeto Zali. Ndeko nangai, ceux qui te ont nommé bateau, na corruption, t'ont nommé bateau, pour appeler Mbongo, il n'a pas la capacité à reteler Misamboka. C'est zéro. Mboka hotel matin. Ba député na biso provincial oyo. Ba kende kuna ka koluka mbongo na bango. Élection à second degré. Pour ko bimisa gouverneur. Motoso ya pesi bino 30 000, 30 000, 20 000, 20 000 allez bokamati bolekisi. Assemblée provinciale comme un club d'amis. Donc on est présent il y a club d'amis en Argentine. Mais ça se voit. Lobby to fingaki kimbuta na président assemblée na ye to fingaki, mais aujourd'hui c'est la même sauce. Et maintenant c'est encore plus pire. Il n'y a pas, même pas un semblable changement. C'est comme si les gouvernements et les assemblées, c'est une association de clubs d'amis. Et puis c'est fini. Merci Nabilonio Sobolandi, émission Nabino Barreté Kinshasa. Vous le battez, vous s'abonnez toujours, ébélé, la chaîne Nabino, canal Kin Télévision. Autre Yambela Ibino, présent Moko. Yabiso Eketebi, autre Yadiko Sorana, Lelo Sikoto Betama Solo, Yatina ya marche na bango basala ki lelo. P a expliqué Biso Faba Ezani, fraternité Bandale Linkolo Banini. Président, Faba, fraternité Bandale. Tina ya Mwezalini. Fraba ezali fraternité Bandal. Bandal, tu peux un privilège de combo à Bandal uniquement parce que ebotami na Bandal. Mais en réalité, ezali fraternité Funa. Parce que ils ont ensemble bana district qui sur Funa. Funa est dans cette commune. Autour de Makanisi, comment combattre l'oisiveté. Oisiveté, c'est-à-dire oisiveté. Tous les caractérisés en année que l'État n'a biso a boosté dans sens de création, il y a emploi. Ce que l'État a créé d'emploi, n'est-ce pas? Bande qu'on a biso par besoin misala. Mais là c'est fait que en termes statistiques, misala les alités, création misala les alités. To le bibo, le quoi misala les alités, nous pouvons dans la société nous sosore sangani, beaucoup créer toujours. Comment y a un fond pour démarrer mon activité? Combattre l'activité, to lingite moi na biso ya funa azalaka afandik betele. Alamuki na tongo bandiko beta dam. Alamuki na tongo mosala congolais comme songi songi. OK na kwa kuna telemo tala vraiment. Maman na bimi alati pantalon. Ah, vraiment yé na nzoto na kola ta pantalon etali yote. Ça là essentiel. Osa makambo distraction. Obandi ko tonga mutu alati patone bien mais abimi ale malamu alati malamu. Etali yote. Yango toloba na bango ke oleke bosaka musala wana ya mabe oyo bebisa kongi. Ya songi songi. Ya kotonga ka bato. Ya kosa kuluna. Ya kobebisa nini? Ya kato sangana. Ndenge to sangana ka modèle ni to sala ka komba ya wazivete. To sangana ka to sala ka moi likelem. Moi contribution. Ce contribution wana ekoli to kokipe ko pesa moto o azana nécessité azana besoin pour atelemisa mo activité na ye. Auto formation moto yo asala ka mo ateka ka mo masanga ateka ka mo mikate abikela ka nango akolakisa mama to tata o ayebi eloko te alobinga na bikela ka na bo yo pe ko fanda te o kanga maboko yo pe sala ka ta mikate tala sac ya mikate ya farine na somba ka na boy na ko sa pe mikate na robika bongo te parce que misala ezate na l'état to sala ta oyo to pesa moi crédit na o etali fondation crédit mouké to ti mo fond crédit mouké oko defa suka $50 au défi mais oyeba activité au sala omoni ba ji wana ba osala ka ba ji moko bana classe ba mela ngo mingi osombi ma pakena ba ji ya 50 sombi ngo ebele obandi ko teka maman ateka makala ako booster asombi moi 2 sacs moi 3 sacs na ye abandi ko balola kozongisa ngo ske bano zandeni kozongisa ngo to senga intérêt te. Ce qui est si $50, aux ça sans intérêt. Tu peux sa possibilité, carte ya épargne. Tant que vous avez aux autres épargne, na une carte d'association. Ça veut dire que na carte na épargne pour 30 jours. Chaque jour, on a 5 000 francs. 5 000 francs pour sentir. Ce que vous avez, na 10 000, na 15 000, vous 5 000 au bois qui na caisse. Chaque jour, ce que vous avez 5 000 fois 30 jours,
tu as 150 000. Ouais, président, tu as suka émission na biso. Moi, meilleur vœu, joyeux Noël, na batino so bazotala yo pe ba parti politique na yo na ba ami na yo. Meilleur vœu na bandeko na biso ba Kongomani nyonso. Meilleur vœu na ba résistant nyonso bandeko la muka. Meilleur vœu na bana ya Funa na ba district nyonso etikali ya ville ya Kisasa. Vraiment biso na o etali politique to yikaka piko. Jusque là tout le monde a penza évolution te. Gouvernement azo sa biso ba promesse belé mais tout le monde a te. Alors ezaka los on a société mutoko big sabiso oza na espoir te kaka ya soso o promesse ya gouvernement. Tianzambe liboso to vivre yemoko kolo mokili ayebi eloko ni azo réservé biso pour l'avenir ya Congo. Biso tokosenga mokolo ya lobi le 26 tokosangana na bana ya d'ici kafuna ba comité nyonso ya fondation Alexis Ketebi tokutana wana dibamboma esika tokutana na habituel à 14h nde tokoyamba bandinga bandeko po ya fin de l'année. Merci na bilonyo Sobolandi o to yambaki bongo to benye la kombo ya présent Eketebi o azali leader moko na kati ya fondation Fraba o abenyo fraternité bandal de to benye ko betela mo masolo tali ya mboka pe to betina ye masolo ya fondation na ye pe lobby azali sur activité ya mune le 26 a na kati ya bandalungwa bo se déranger te to rozala toujours botala ndenge nini arokabula moi secret moi mai na bandeko na ye o ba soutenaka ye de près na activité na presque nyonso ngai na bino to munani to zali toujours merci na bino nyonso ozo na biso depuis Paris merci na maman Fatou Klo ozo benga la Queen Mada merci na mosi ya pembe mosi ya kitoko mosi ya lengi wapi mosi soka tamboli mokili zali ko kamwa ou bazali ko benga e boucle d'or quand on parle de l'or on voit qui on voit directement boucle d'or yayo yango. Merci na Sophie Njoli depuis Londres azubena Londres aina ngola Kinshasa. Merci na Clara Pepita. Merci na Mikla Njoli. Merci na Panti Tsumbu oyo azali ko monter image ozo pesa yango gu na elengi boye. Merci na chef direct na ngai Gimputu. Merci na Ndeko Zulu oyo azali ko coacher toujours ba image oyo na ndenge elongo bani. Merci na bino nyonso bolandi biso. Ba joyeux Noël na bino partout vous allez. Ba bonne année à Sika 2023 tokote yango na kimia pe na esengo nyonso ngai na bino tokutani lobby bye.